Tango ifweni bana bilaka tokele makwete tokongona. Voilà bandeko tango na biso ekoki otoyeka liboso na bino kwete tolendi sabino ete moto na moto ayeba rôle nini akojouer awa tobandi phase finale. Voilà la phase finale oyo tobelelaka tango tobandi kobelelaka ngonga yango ekokoka. Ngonga yango ekoki oyo tobelelike la phase finale pour la libération du corps en marche. L'air a sonné. Ntango infoué pour toi comme pour moi. Oui, oyo nyonso tolobaki ezali kosalema. Yesolo, oyo kotia tembe nango azate. Oyo atie tembe, ameka kolanda ba video na biso, amona ba signe du temps, amona oyo eza kosalama lelo na parlement à gauche à droite bambula, banini bokotala ndenge batoyo basili mayele. Basili mayele. Effectivement, je vous confirme que Basili Mayele pour biso bana some ekolo Congo mingi na kati na biso bazoye bana noté bazana kati bobungi bazo kanseka ke no ate batango bazana puissant bazana sous puissant teli boso na yo po ete ngonga na yo nde koki oyo yonde otelema po to lakisa bango ke oui qui pose na nga François. Oui, il y a une grande réunion oyo ezali kosalama na kati ya moment oyo na mboka Londres. Na kati ya Angleterre, na Grande-Bretagne. Ezali koloba manini makambo ya mboko ya yo. Ezali kolingana. Mayele masili, mayele sili po ete nani asilisi mayele wana. Il cherche à savoir qui sont ces gens qui se cachent derrière ce qui se passe na kati kolo Congo. Il se pose la question, mais la réponse est bien claire, mes chers amis. Ils ne trouveront personne. Parce qu'en ce moment, ils cherchent à savoir. Bah, téléphone là, bah, recherche comme, bah, ça ma commission, il y a recherche, mais non. Ils ne croyaient pas que ce peuple, Bena Congo, allait se réveiller en ce moment, bah, comme un dingue, bah, téléméli, bah. Il se pose la question, tout ça, mais il est si bango. Pas tout na oyo. Bon, tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Allez, tout ça, de la moto. Tout que la moto, yeso ya auto utiliser. Bazali koluka na ndenge tout. Et voilà, la réponse est bien claire. Mes chers amis, ne cherchez pas loin. Vous allez perdre le temps. Vous allez perdre le temps et votre argent qui vous reste encore. Gardez votre argent. Vous n'allez pas trouver. Qui est là? Je vous donne l'adresse. Vous voulez que je vous donne l'adresse? Voilà, prenez le stylo et les gens qui sont chargés pour les écoutes, écoutez. Vous nous qui me dit de vous dire. Vous nous qui mba. Vous nous qui mba, il serait mieux de vous parler en français comme ça, vous allez bien comprendre. Vous nous qui mba, vous me dites parce que je vous dis, la voix, notre chaîne, c'est Lolaka Yavuluzi Kimbangu. Et voilà, Vuluzi Kimbangu qui me dit, dis-leur ceci. Mes chers amis, ne cherchez pas loin. Mais vous êtes incapables pour l'instant. Incapables malgré les moyens que vous disposez. Moyens malgré tout ce que vous avez là comme technologie. Vous connaissez son adresse? Que je vous donne son adresse. Son adresse c'est Mvuluzi Kimbangu, Mama Kipa Vita, Nzambe Yampungu Tulendo. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. 3 noms que je vous dis. Tata Nzambe Yampungu Tulendo. Numéro 1. C'est lui le numéro 1 que vous devez aller voir. Le numéro 2. Mama Kipa Vita. Renseignez-vous. Cherchez à gauche, à droite, dans vos loges. Mama Kipa Vita. Tata Nzambe tout d'abord, en premier lieu Nzapa, Nzakumba, que vous connaissez. Tata Nzambe en Pungutuleni. Et au numéro 2, Mama Kipa Vita, ou Vita Kipa, comme vous voulez. Au numéro 3, Mvuluzi Kimbangu. Tapez sur Google, tapez sur YouTube, tapez partout où vous voulez. Nous voulons avoir l'adresse de Mvuluzi Kimbangu. Comme ça, nous allons aller le voir.
Et avec lui, nous allons trouver la solution à nos problèmes. Vous avez compris? C'est en français. Si je parle très mal français, excusez-moi, ce n'est pas ma langue. Moi, je suis né congolais. Je suis né au Congo, grandi au Congo, je suis venu ici à l'âge adulte. Donc, le peu de français de votre langue que je viens de parler, c'est ça. Ceux qui vont l'ingala, le bébé qui Congo, na lingala, na chiluba, na swahili, je suis capable de dire parce que, et ça va langue na ngai. Na lingala, na lingkolma. Boluka na mosika te. Boluka te ko chilomwa la solution. Boluka te ko Kabila za la solution. Boluka te ke Kagame ko chila bino solution. Boluka na mosika te. Boluka ba kombo ya batumi satu que je vous donne aujourd'hui. Excusez-moi, ce n'est pas la trésor, mais je vous donne les noms. Na pesi ko kombo misatu. Nzakomba. Tata Nzambe ya mpungu tulendo. Kombo moko. Et deuxième nom, on appelle ce bino Maman Kipa Invita, Invita Kipa. Ce que vous Maman Timba. Kombo ya misato. Mfuluzi Kimbangu. Écrivez-lui. Écrivez-lui. Et alors, et ils vont vous donner la réponse. Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que nous, quand on parlait, vous nous avez vus comme des humains et nous n'étions pas plus puissants que vous. Il ne fallait pas nous écouter. On vous a prévenu bien avant. On vous a dit ceci, ça ne sert à rien. Et tout ce que vous allez proposer, ça n'aboutira pas. Jamais ça va aboutir. Donc, il y a un grand secret. Au top, le top du secret, c'est lui-même. C'est au-dessus. Personne entre nous tous, ces gens que vous voyez là, parlez. Nous tous, même moi, nous sommes zéro. Nous sommes zéro. C'est pas nous. Allez chercher les trois noms que je vous dis. Vous aurez la réponse à votre problème. Mais, il est temps de ne plus s'entêter. Il est temps de quitter le Congo. Il est temps d'oublier cela. Il est temps de dire que oui, on avait eu le temps de profiter, mais ça ne sert à rien. Ni les Américains, les Chinois, les Russes, les Anglais, les Belges, les Français, les Allemands, personne ne va plus contrôler le Congo. Je dis bien personne. Ça, c'est pas moi qui décide. C'est au-delà. Je pense que vous avez bien compris. Et voilà la situation qui se passe aujourd'hui, en ce moment, je vous dis, ils cherchent la solution. Mais moi, je pense que ce soir-là, les gens qui vont écouter ces messages, il est temps de transférer ces messages là où ils sont réunis. Là, ils sont réunis en Angleterre que non, nous avons trouvé quelqu'un qui nous a mené la solution. Les grands sacrificateurs. Mon bon ami, Oyonvoulouch Kimbangu, vous avez de la chance. Il m'a dit ce soir de vous le dire. Ce n'était même pas prévu. Mais je ne sais pas d'où vient cela. Et vous avez la chance d'écouter ce que Kimbangu m'a dit ce soir de vous annoncer. Vous avez écouté, mes chers amis, les les services secrets, belges, français, anglais, américains. Vous avez écouté, transmettez le message, s'il vous plaît, comme ça ils vont comprendre, pour ne pas perdre le temps. Parce que, je vous souvenez-vous encore qu'ils avaient envoyé 10 sorciers, 10 sorcières anglaises venant de l'Angleterre. Et vous savez la réponse. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils n'ont pas trouvé la réponse. Et elles ne savent pas quoi faire. Et voilà, elles ont échoué la mission que vous les avez envoyée. Donc, c'est au-delà de tout ce monde que vous voyez. Même moi, je suis zéro devant tout cela. Je ne peux pas décider. Je ne peux pas. Personne. On va vous sucer l'argent pour rien. Ça ne sert à rien d'envoyer les gens. Ça ne sert à rien de se comploter. Ça ne sert à rien de chercher les milices. Ça ne sert à rien de chercher les soldats. Ou même si vous partez avec votre armée américaine, suisse, anglais, autant, vous allez échouer. Vous avez écouté? Merci à vous. Voilà, est-il que les Congolais oublient? Est-il que les Congolais sont trop émotionnels? Est-il que les Congolais oublient facilement? Est-il que dans quelques temps, les Congolais vont oublier cette histoire de Béni? Ils vont oublier ces menaces. Laissez-les comme ils sont émotionnels. Laissez-les, ils vont oublier. Souvenez-vous encore en 2006, ça c'est ce qui se répète dans les bouches, dans les sillages, de là où ils sont réunis. Mais vous en faites pas, ils vont oublier. Ils oublient facilement ces gens-là. Laissez-les.
Et nous allons changer les techniques après. Avec tout ce qu'on a fait, ça ne va pas aboutir, mais laissez-les avec le temps. Ne soyons pas pressés. Ça, c'est dit. Ne soyons pas pressés. Et c'est les Congolais qui décident. Est-ce que c'est ces Congolais que vous avez manipulés pendant des décennies, pendant des siècles, que vous étiez capables à manipuler? Avec qui? Avec leurs pasteurs, avec leurs politiciens. Vous avez manipulé tout le monde. Vous étiez capable, bravo. Et vous avez réussi aujourd'hui. Il y a plein d'églises au Congo. Ils sont il y a plein de pasteurs, plein de faux politiciens, plein. Et de tout ont infiltré l'armée, la police congolaise. Ils sont là. Mais voilà, à l'époque, ça réussissait. Et maintenant, c'est fini. C'est fini, mes chers amis, oubliez. Voilà, c'était ça le message de ce soir. Ne pensez pas que les Congolais vont oublier, parce que ce n'est pas la décision des Congolais. Les Congolais même ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ces gens qui sont dans l'est du Congo, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Même les soldats de l'armée nationale du peuple Congo ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne comprennent même pas comment nous luttons, comment. Et comment on n'a même pas tiré, mais les gens tombent. C'est ça l'information. Les soldats qui sont au front, ils disent, mais on a compris il y a des fois, on voit les gens devant nous, mais ces gens-là tombent devant nous. Mais nous, on n'a pas tiré. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Et voilà, c'est grave. C'est grave parce que quand les soldats que vous partez combattre, ils ne savent pas eux-mêmes aussi, mais non, nous, on n'a pas tiré. On n'a pas tiré, mais comment on peut ramasser tous ces corps? Et comment on va... Non, ils n'ont pas tiré. Ne cherchez pas. Donc, ces soldats qui sont là au front ne tirent pas sur vos gens. Ils ne savent pas comment vos gens tombent. Et voilà le secret. C'est ça le secret. Donc, ne pensez pas que c'est ces Congolais qui vont oublier. D'ailleurs, ils n'ont pas, même s'ils oublient, mais ce n'est pas eux qui décident. Boyoki Bandeko, Ataba Congolais, tu l'envoies, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que Kagame, il comprend ça? Est-ce que Kabila comprend ça? Kabila, si tu comprends ça, malgré le temps que tu es là maintenant, je sais que c'est difficile pour toi, mais ton entourage, vous devez saisir l'occasion, l'opportunité. Les signes du temps ne trompent pas. Cherchez, c'est le moment de chercher à profiter, à fuir. Sinon, et vous allez fuir où? Où vous allez fuir nulle part. Tout ce temps qu'on vous disait, répentez-vous, répentez-vous. Bande ko bosenga bolingisi, bosenga pardon na Nzambe, bobomi bana na ye, bonokoli bana na ye. Qui nous croyait? Il croyait que non, laissez bango balobaka biloba loba te. Eh biloba loba. Qui croyait que inondation comme ça dans le Congo comme ça? Qui pensait à cela? Kuna balobi pont ya maya njil fissure, pont ya maya njil fo ekoya. Boyoki bombe beti kuna popo ya maya njil ekoya, boyoki bomba na la pesi bombe. Au Cameroun, l'un qui croyait que la route qui devait couper, qui se coupait en deux là, vers Ipen là, qui croyait na Kasai na Kananga kuna nzela mboke ko katana. Est-ce que ça vous dit rien tout ça? Tu le vois avec tes gens, ça vous dit rien. Kabila, ça te dit rien. Les Kabilis, ça vous dit rien. Oh mes chers amis, ok, nous on est là. Moi je suis là comme un grand prophète. Quand je dis, ce n'est pas moi. On me dit de vous dire. Est-ce que vous avez compris? Oui. Si vous n'avez pas compris, tant mieux pour vous parce que vous n'allez plus rien comprendre. En ce moment, si vous n'avez pas encore saisi l'opportunité, vous n'allez rien comprendre. Votre destination, c'est la mort. Et voilà, c'est fini. Voilà, Bandeko Banasome Kolo Congo, Bandeko Banobi, non. Omoni, peuple congolais trop gentil, ne vous en faites pas, et nous allons reprendre nos activités comme il faut. C'est question de patience. Tant mieux. Tant mieux. Attendez, vous allez prendre votre... vous allez récupérer votre Congo. Malheur à vous, parce que vous n'avez pas compris. Malheur à vous. Et allez voir même les Bibles, toutes les Bibles que vous avez amenées, vous allez découvrir quelque part là-dedans. Tout ce que nous vivons là, c'était écrit. C'était écrit là-dedans. Et nous vivons ça maintenant. Malgré que vous avez joué que ce soit à votre faveur. Mais tout a été écrit là-dedans.
Merci à vous, bande Kobana Somi Kolo Congo. Un faux général, un faux ADF Nalou. Oyo Bautro Kanga. Malheureusement, on voit tout autour de lui son téléphone. On découvre quoi? Dans son téléphone, bande Kolimbi on a dit ça. Tout baké au monde a carte téléphone. Bande numéro de téléphone, il y a nani. Bande numéro de téléphone, il y a officier supérieur, il y a FARDC. Baki ko mona na kati officier supérieur ya Kigali ya Rwanda batuti. Baki mona na kati ba numéro officier supérieur ya nani ya wapi ya MONUSCO. Oh, et c'est général Obaka Oyaba Koufi. Comment ba numéro la bino bolbi ke Adam Moutona ADEF. Vous avez compris mes chers amis. Donc l'ADEF comme on vous a dit et on répète encore, l'ADEF n'existe pas. Ils n'ont jamais existé. Ce sont des gens de la FARDC, ce sont les amis de la MONUSCO et qui se transforment en ADEF. ADEF existe à côté. Et c'est connu. Arrêtez de manipuler les gens. ADEF n'existe pas. On vous dit combien de fois, moi je dois vous dire que arrêtez de mentir. Arrêtez d'oublier. ADEF n'existe pas. Dites que non. Oui, quelques unités, quelques éléments de la FARDC sont allés transgresser, ils ont tué. Là, on peut vous comprendre. Ah non, ce sont les éléments de la MONUSCO qu'on n'a pas bien contrôlés. Ils sont allés transgresser, ils ont tué les gens. On va vous comprendre. Mais si vous continuez à nous parler des ADEF, franchement, on comprend rien du tout. On voit que vraiment, vous n'avez pas la volonté de changer. Vous n'avez pas la volonté de dire la vérité. Donc, il faut continuer avec Ouéni, mensonge. Et nous, on sait que c'est faux, c'est faux. Les ADEF là n'existaient pas. Ils n'ont jamais existé. Ce sont des vieux qui ont existé à l'époque et aujourd'hui, ils sont dans les soixantaines. Dans les soixantaines, ils sont incapables de courir. Ce sont des vieux fatigués. Et aujourd'hui, on voit tous ces jeunes qu'on voit recrutés, formés par les ACR. Recrutés, formés par la MONUSCO, que vous connaissez tous. Malheur à vous. Malheur à vous parce que, oh, nous sommes Koloba, Yango Wanande, et Zali Kosale. Voilà, Mandeko, vous savez bien que la FARDC est là. Police nationale congolaise sont infiltrés. Infiltrés par qui? Infiltrés par tous. Imposés par qui? Imposés par Paul Kagame. Imposé par Paul Kagame Koma et par Kabila Koma. Oui, nous on contrôle la FARDC, nous on contrôle la police. On a mis la police là-dedans dans cette histoire. On a mis les policiers, on a mis les soldats là-dedans dans la FARDC avec des teams de FARDC. Mais ces gens-là ne parlent pas le français, ne parlent pas lingala, ne parlent pas que Congo Swahili Chibuba, mais ils parlent que China Rwanda. Madine China Rwanda. Et on voit qu'aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui se passent là. C'est gros en général. Tu es là, on voit des secrets est là que oui, sûrement ce sont des gens, Oyo, Bazaraki, Bakongolais, mais ils sont là-dedans. Et à partir de là, et qu'on enseigne bien noter que de ne plus faire confiance à la FARDC, de ne plus faire confiance à la police nationale. Donc, si vous ne faites pas attention, donc vous pensez, vous croyez, en regardant quelqu'un avec la tenue de FARDC, vous croyez qu'il est vraiment un vrai FARDC ou un vrai police nationale. Faux. Ce sont des toutis infiltrés, ils n'ont pas pitié de vous. Ils vont vous massacrer. Voilà même des côtés que formation moko et ça qui puisse passer na mawaya ko monake bande ko belé na mabele ko le Congo tangu to bane ko loba tangu to bane ko belé la butu na moi bande ko réveillez-vous bande ko réveillons-nous avant qu'il soit trop tard parce que makambo ko sala na Congo oyo moto akondima ngote pourquoi to ngo le bino to loba kini bande ko. Vous savez votre voisin c'est qui? Oyebi voisin na yo azanani. Botelema boyeba voisin na yo azana tata mopanzi moto akota ndako kan moto yo azana mabele ko le Congo kan lupango po ni le fongo makana muite po na to mona ka bana ba bima wate lupango ba bongisa go bien to mona ka porte fermée kaka na butu porte fongami mbato abimi bakangi porte na lomba bato ner bakota ka ko éviter bato wana bakeko sala ba dégâts à gauche. Toi, alerte qui bino, toi, alerte, alerte.
Alerte, attention. Alerte, attention. Ah! Nani ayokela biso? Nani ayokela biso? Motazo yoka azate. Bazo kondeka ba blague. Bazo kondeka ba blague ko cohabiter ensemble avec cet outil. Malheur na bango c'est parce que ezo sala pasi koyoka ke ono sotolobaki ezali kosalama wapi na mabele ekolo Congo pote bandeko bandi kokufa. Bandeko bandi kokufa wapi na Kimwenza. Na Kimwenza information groupe moko ya bato bakoteli 3 parcelles. Bakoti na parcelle babimi, bakoti na parcelle babimi. Résultat final na 3 parcelles babomi 2 personnes 2 jeunes. Ba jeune wana ba image tout ça ngo awa. Mais moi to c'est bien les autres pour éviter des problèmes na kati ya site comme sous o ba kangela biso sous site. Donc ba image moi to c'est bien ngo ezate ba image ezali awa ya pasi na mawa ya ba jeune homme oyo babomi. Babomi bango pona nini? Babomi bango parce que Batuti va repérer Kambatu. Vous êtes piégés, Bajen. Oyo mokoloko ye la moto akosituka. Au moins les points de bande. Tolbaki moko na kati na bino asala service au bengara aner. Service de renseignement, service en sécurité, d'auto-sécurisation. Yabino moko. Mais tomona mutu moko azosala ngo azate. Bandeko bozotinde la bato bandeko na bino ba pelte ke baka voisin za nani bo contrôler ba voisin na bino bo yeba za nani voilà bandeko ba yeba kite kaka ba voisin na bango nzoka te ba repérer bango ba continue le pango to oyote oye ta oye ta ba bomi banani baza ko bomba ba jet ko ba silange le pango za ba jet le pango za ba jet le pango. Donc vous êtes là déjà ciblés. Tout ce temps que nous avons perdu à vous enseigner, à vous alerter, personne ne nous a écouté. Et maintenant, les tout oyo Jeannette Kabila, Jeannette Kanambe, Jeannette a voix engagée à son parcelle. Autobélé la kibino il y a 3, 4, 5 mois. To bandeko bela mikolonoso. Bandeko ba parcelle nzinga na bino. Boye baka nani za na parcelle wana. Bo meka kusala sela bino moko pour la sécurité na bino. Motayo kala bisa zate, si ko bandeko ba bandeko babandi action. Action et salamaki lobby, babandi babomi, bandeko, misato ba jeune mi bale pardon, babomi bango, ba côté na ba parcelle misato, babomi bato musutika bomi ba jeune mi bale bakei. Voilà na kanisi. Il est temps bandeko, bon ba teke ezili ba ezili bango. Bon si comme message na bino ko mona makamtu na légèreté. Bon bi, mawe ba kufi mawe. Ah mokoloko yoka ke babengi nga leke nanga mutu babomi wana te noko nanga mutu babomi wana te mokolo wana okomona za concerné mais na tango tozolo bango lelo ke moko na biso atelema po ete ayeba ndenge nini tokobunda na bato oyo nani aza kokipe moto aza kokipe aza te po Italie tokei wapi tokei na Beni nakanisi beaucoup parmi vous bayokaki sango moko atelemaki. Sango moko na kombo ya Maoyo. Oui, prêtre, atterré. Alobi, nous voulons la paix. Revenez tous. Nous voulons pas la guerre chez nous. Nous voulons la paix. S'il vous plaît, Makamabi Toumbezate, laissez ces MONUSCO faire leur boulot parce qu'ils sont là pour nous. Parce que ta MONUSCO wana na ba onyo so ba yena lutter contre le Bola, c'est pour notre intérêt. Abaniko sala ba conférence, abaniko calmer l'esprit des gens. Écoutez, qui est ce prêtre? Maoyo. Maoyo, c'est ça le vrai nom. C'est un out. Maoyo, c'est un out. Je viens d'avoir des précisions sur ces prêtres. Azanan. Prêtre wana akola na Congo. Aya mwana muke comme Vital Kamerhe, comme Bisengemana, comme beaucoup parmi bango, bayabo mwana muke bakola na Congo. Origine aye azali out. Rwandais. Et alors, azali au service Yabo Kipan. Sango wana baboma papa na ye agi tuti baboma ye na ba papa na zaki utu baboma na ba tuti le zaki mwana moke baboma tata na ye poso ya tata na ye basalela ngo mbonda bazwa penda poso ya tata na ye
akokamwa koyoka pena de tando pena tolobi vie n'est pas pena to yebi bien bazwa posa tata na une époque basalela yango mbonda donc mpona koyeloba ke ezalaki encore grave et voilà l'homme en question oyo baza koutiliser na batuti oyo aboma tata na ye il a tout oublié. Il a oublié parce que le service qu'il est en train de faire, c'est Madil qui gagne. Mais bah, tout il n'est pas bon tatanaï. Ou bien de comprendre cela, non. Il est au service pour la yope prêtre wana maoyo pour son yo comme trahir tatanayo pour son yo par ça la mope mboka. Comme tu es là na katia ben. Et voilà, le prêtre est très dangereux. Méfiez-vous de ces prêtres-là. C'est lui aujourd'hui corrompu et il est au service de Paul Kagame pour calmer la situation que Bobini Saba MONUSCO c'est important pour tous besoin. Voilà papa wana prêtre wana ozana kaka beni na kanisi moko na kaka na bino pour comprendre qui est ce prêtre là boluka ndenge nini likambo ya prêtre wana bozwa yango en coordination boyoka makambo aza kolobela bino te. Voilà Kalemi, 11 personnes tuées par des crocodiles sur la rivière Kalunga. Bah, crocodile va venir attaquer bateau dans la rivière Kalunga. Pour votre information, na Kacha Kalemi et commis ben d'abika kuna 11 personnes déjà bangando balé bango. Ils ont bangando à solo et balé batou wana pona nini, nous allons chercher à savoir pourquoi balé bangando wana bauti wapi o ba rigolia bateau. Boza komona eza na cadre makambo si otoko vivre na mabele ko Congo boko mona ya makambo ebele ekoya. Donc Congo est comme très dangereux et c'est le moment oyo bato baza koyeba bayebi il y a beaucoup de secrets o bayebi me ba osala mutu makasi. Satan azaka Satan za mutu makasi atele maka atali kambo ya yete akotinga manango o ba sala meto mwana yazo tinga loko boya yete mwana zangi ndokita. Voilà, effectivement. Et le roi yote Paul Kagame tingami nango. Malgré ba ndeko na ino ba tout akimie, mais Paul Kagame tingami nango. Mais ba soda za kotinda. Ba soda za kotinda. Ba zo liya manantuko. Na zo liya bango. Les soldats invisibles. Ce sont pas ces maï ou l'armée nationale du peuple congolais. Ba soldats invisibles. Ba zo silisa bango. Ba zo sila, mes chers amis. Et ça, il y a oh ba kabisa bino. Boko mona image te ba mima tulaka tiela biso ina image na ko tiela bino image na zo luka ba preuve image bo zo te mais bango moko na sa mbeto ba da kolila ba biya ye ba to na biso basili voilà bande ko bana somi ko Congo na kanisi totikana papa na biso pe mafolo ou mama Congo na kanisi bobele mapoete oyo nyoso to bombela ki bande ko na popa lelo moko na biso abela mafolo obenga mama Congo pe bobenga comme ça bande ko bana posa bayoka nini avant que to continuer na ba information mususu mais to na besoin pe bande ko bayoka bino nini o boyeli biso na poko ya bino. Voilà bande ko bana some ko Congo. Voilà, Mama Congo est là. Tikana ntoka na Mama Congo. Information nini. Oya lukelegi biso na mukona lelo pete bino nyoso boyoka. Lo sako pa no Mama Congo. Lo sako, papa na biso Jaco. Lo sako, papa na biso Mafolo. Lo sako na bandeko nyonso oyo babeleli kolanda biso na poko ya lelo. Alors, pour na poko ya lelo, toza vraiment tozaki ba information moko ya makasi. Information ya liboso ezali oyo ya service rwandais oyo ya bairondel biso nyonso toyebi ke eza banumba basi ya numba eza vraiment une réalité parce que bainformation bapesi biso eza ke barwandais bazoprépare vague moko oyo ya liboso oyo eyendaka bango batindaka bairondel na bango ezalaka mpona kokweyisa mobutu donc batiaka bairondel wana tout près ya bapoliticien nyonso oyo bazalaka wana pembeni ya mobutu alors bapesi biso message moko ke
bazobongisa vague wana. Alors vague mosusu bazobongisa sikoyo lokola basi bakanga déjà bapoliticien bazomona une résistance ya makasi eza na Kinshasa na este bayebi ke bakoki kotinda bahirondele na bango kuna te mpo bayebi ke bakobomaboma bango nyonso. Alors bazobongisa vague moko batinda bahirondele bien entraîné na Kinshasa. Majoritairement eza baorpheline bana oyo bango moko baentraîna bapolisa vraiment bango moko basokipa na bango bazobongisa vague wana mpona kotinda bango na Kinshasa ekozala pour oyo bapepa bapoliticien te ekozala pour le monsieur tout le monde. Donc bazopréparer vague moko vraiment ya bana na bango ya basi vraiment ebele mpona koya koséduire na jeune na biso na monsieur le commun des mortels de tout le monde. Donc vraiment de façon que bazwa pouvoir ya makasi likolo ya mibali na biso. Donc eza message moko tozopesa alerte bamama na biso vraiment bofungola biso epai ya bapapa bajeune na biso vraiment bose laisser séduire te bose laisser aller te surtout ntango papa sayala ayaka na makambo ntango alobaka tomonaka ke alobaka toujours makambo moko omona ngo après quelques jours makambo wana tokomi koyoka yango epai ya bato. Neti dernièrement alobaki yeba nani mutu aza voisin na yeba nani aza voisin na bato nyonso babandaki konéglige opération toyebi ndako bato nyonso banéglige. Tala lelo sikoyo bakomi kokotela biso ntina bandako bakomi kokotela biso ntina bandako sikoyo bobima mpe libanda bosopose na bato wana botelemela bango bopengela bango bobili te sikoyo mbula nde sikoyo mutu ekomi kokotela bino ntina ndako po ezoyebisa bino bobima na libanda mais bozoyoka mpe na message te message ya mbula eza bobima bovanda na su na bandako ke bobima mbula sikoyo mutu ekomolobela bino bato balobeli bino bozoyoka kaka te sikoyo mbula nde mutu ekomopesengala bino bobima libanda bobima bosikola po. Donc voilà à peu près makambo oyo ezokosalama bazopréparer vraiment de vague moko ya monene ya bahirondele wana pour les communs des mortels de monsieur madame tout le monde na Kinshasa et surtout bajeune mpona vraiment kolekisa bandeko na biso mpona mibali na biso bazala vraiment susu na makasi ya kofungola monoko te liboso ya batuti parce que bazolinga vraiment kolekisa makambo na bango mais bazomonaki na Kinshasa ekosimba te. Deuxième chose vraiment ça m'énerve komona Kanambe azosepavane na balabala na Kinshasa abombe tolo na ye donc alakisa bato ke ye nde ya makasi na kote mosusu ondire bakongole baza baamnésique bazokobetela ye maboko bazoloba na ye wumela vraiment mbala mosusu ezali mibino vraiment na façon moko eboko sikoyo il faut komona eko donc on dirait comment dire gorille na kati ya cage donc abombe mpenza tolo bapande na toyebisa image wana atindelaki yo donc abombe mpenza tolo donc azotambola donc azomimona ya makasi kuna bazoba bamiziki oyo ya bakinoa umela na biwolo ye wana koti na kati ya jipe azokende azoseka bamokadi en tout cas congolais oza miziki oza polelo ekozela mai wana ntango ekokita bapuiki torrentiel wana ntango ekokita ekopenga na bino nyonso bandako wana nyonso ekobuka na siko bobima bien na balabala parce que bazoyebisa bino na ndenge malembe bosala yango siko bozolinga ti donc bolingi vraiment bokoma na point oyo ya suka bozela bandako wana nyonso ntango ekokende oyo ya kisenso ke konge na matete oyo ya matete ke konge soki wapia
nde wana tokomona bino bisika bokotelema comme ça bokotelema parce que là vraiment moto abomi biso na ndenge moko akozakala te comment parce que oli kanambe papa kanambe abimaka boye te soki omoni abimi bongo mikolo azwi bapression ya makasi azozwa bapression ya makasi ya baoccidentaux parce que baoccidentaux baza na colère surtout bacanadien makambo na bango ndenge azozwa ngo akomi kokoka bango epa bachinois baavantage na bango nyonso ezokende na chine esikoyo bakomi kokunda entre bango banani baaméricain bachinois na bafrançais donc bazokunda entre bango bakomi na mwa badésordre alors ezopesa tellement baoccidentaux kanda nyonso wana bayebi ke likolo ya kanambe bon sikoyo bango bakomi kolobela ye mpenza yo tokomona yo okomona donc sikoyo ekomi yango bomoni ye akomi kobima akomi kobombe tolo na ye po alakisaki non naza ya makasi peuple alingi ngai boye na boye donc baje wana nyonso eza babenga yango mangungu ya jean pondu oyo papa na biso tala kozeki alobaka eza bamangungu ya jean pondu donc eloko eza te eza nango bangungu biso nde toza baamnésique bazoba donc bandeko na biso vraiment il faut bolongola amnésie wana aza motu kutu aye boye bobandi ye nde mabanga bobandi ye mabanga boololi ye bobengani donc eza te ke bokende kobetele maboko koloba na ye umela epuis eloko mosusu na ngai nalobela eza speech oyo Chilombo asalaki lobi na télévision oyo ezalaki lobi journée ya bahandicapé asalelaki bango speech moko azolobaki azotia makambo ya plukasitala bandeko donc bovandela bino kaka bokosa parce que combien de promesses kombo na ye parole oyo baitake balobaka ntembo wana nasi dalida moto ayimbaka yango atata koloba parole donc eza nango kaka maloba azoloba akosala na ye eloko te donc motu na motu en tout cas eloko akosala kaka botelema bandeko na biso botelema bobengana na kanambe na Chilombo na Kabili na soki Nyakero oyo aza chef obobi ke chef ya bairondele na mboka na biso bobe eza nani papa pardon chef ya bairondele Denise Nyakero ouais. donc banani wana irondele wana ntango bayaka soki bayebazaka supervise directement epai ye moko Nyakero donc ye moko mpa aza irondele batiaka ye exprès donc soki otali mpenza donc aza motu moko baplasaka ye banda kala parce que ntango babanda koétudie plan wana babandaka korode yango bango bazalaka soki bazosala baplan bazalaka nango moko te bazalaka nango 3 4 5 donc azalaki parmi baplan oyo bazalaka nango donc ye Nyakero wana donc azalaka mpe mokonzi ya bairondele donc voilà un peu donc bandeko na ngai message eza kaka botelema tala kutu mbula ekomi kopenga na bino na bandako mbula ekomi koyebisa bino ere ekomi kobima libanda bozoka même pas message ya mbula mais bakomela susu lumusu ndenge nini bakomela susu lumusu ndenge nini bakomela primise ndenge nini baterase nyonso ezindi mai etondi mai mwaye bakende komela eza te basuki o mama tour oyo bandako na bango ekokende bavacance na bakomini mosusu tour oyo bandako na bango ekokende vacance na bakomini mosusu tango bazomona bandako kuna ya lemba ezolongwa kuna ezokende soki na ngaba oyo ya ngaba ezokende soki kuna na yolo donc ntango bandozala ndenge wana nde okomona bakobima bien mais bazolisa bango babima pendant qu'il est en temps pendant que baza nanu na batoi pendant que baza nanu na oyo baza nango parce mikolo ekoya kuna soki en tout cas neti pont
Yandi de Boukani, donc vous allez vraiment catastrophique. Et puis Kinshasa et Kokabola, je crois, en 3 parties, tout le monde a collé les 4 et Kabwani déjà. Na évité surtout que ça un plan, il y a un Rwandeto, il y a un plan, il y a Nzambe là-bas. Il y a un Nzambe, ça va Rwandeto, il y a un Nzambe. Bah, qu'on vive dans l'eau. Non, mais quand on a vu sur ma télépo, ils ont dit prévu. Na yebi susu ndekwaza na kata Londres, aloba likambwango, aloba ke boka wana eko kabwana bokumona. Nzele kabana ko kata, lebo mona, banzele bano ko kata. Boko yeba ke suka masolo ekomi Nzambe a décidé. Tango parce que ba kisi kindoki etondi na mboka. Ba bazana contre ba église no se koma ya Satan. Alors to relax Nzamba relax bango ke mboko yo botiaki yango komaki Sodome et Gomorre. Akomonisa bango ba film nyonso. Voilà tango yango nde ekoki. Merci papa. Voilà. Merci. Matondo, Mama Congo, ya sorete ntangu infweni. O bango ndimanga te na tango na bake ntangu infweni na zamo ponami. Na za les grands sacrificateurs na zoya ko bele bino makamba solo o ko salema. Ah, ebele ba finga kingai na kansi parmi mingo ba finga kingai lelo bazaya kolela. Bazaya kolela. O ba finga kingai mais moi ba ndimeza te que papa bolimbi singa na finga kio mais tala na beno ko mona ba punition akondima te ko za trop tard pour na ye. Papa ma follow na kanisi ozali ko yoka biso bele pemele tando yo papa ma follow malo mboka. Losako papa sayala losako mengi mama Congo losako bandeko nyonso bazolanda biso nazana esengo tukutana lisusu awa na pokwa tuyoka mwa lisolo ya bwanya na mayele ekopesa biso plutôt lisungi oyo na nzela toza kopindi ya liboso nano lokola momekisano tokozongisa nano nkembo na nzambe ya biso nzambe na biso nzakomba nzambe ya bakoko na biso na topesa matondo mingi na mvolusi timbangu matondo mingi na mama Nzing, pardon, mama Timpa Vita matondo mingi na bakoko nyonso ba oyo bazokukundila biso matondo na koko mbengu yende koko ya mai abandi kotondisa mai matondo mingi napesi bino mbote mingi ya solo papa sayala na kozonga nano na bato ya libanda parce qu'il faut d'abord nasima na MONUSCO na oya kokitaki na si mais ce genre de la MONUSCO comme ils sont de bons professeurs du mensonge ce sont de bons sociologues bango bapesa kaka baqualificatif kaka na motu moyini le Congolais est émotionnel mais yo osala motu te mais comment koqualifie motu oyo osala te omoni moyibi ndenge yango ezala je vous dis monsieur Jean-Pierre Lacroix vous êtes très têtu vous de la MONUSCO. Il paraît que vous êtes adjoint à ce cochon portugais, à Antonio Guterres. Peu importe. Mais je vous dis, vous sortirez de ce pays par la force. Les Congolais d'hier, c'est vrai, on vous a laissé beaucoup de temps, pendant 58 ans, depuis 1961. Ça a pris beaucoup de temps. C'était pour vous étudier. Vous donnez tout comme un appât dans l'hameçon qui pêche un poisson. Maintenant, vous êtes accrochés à cet hameçon. Vous ne sortirez pas. D'ailleurs, je vous dis encore, la MONUSCO ne sortira pas indemne et vous sortirez par la force. Celui qui se précipite peut sortir. Mais Jean-Pierre Lacroix, nous cherchons votre tête est déjà mise à prix. Il faudra qu'on la balance partout. Pour cela, je descends sur conférence Baoutou Kosala en Angleterre.
autant. Et puis, beaucoup de temps là, voyage à Chilombo, à Salaka. Il a contacté toutes ces puissances au Salaka, à Berlin, pour le Kabula, Mabele, na Bissatico. Et là où ils sont arrivés à Londres, voulu je peux entendre le banco bakomi na discorde. Emmanuel Macron a vu le moment. Avant Finga, Trump. Mais France a donc beau s'arrêter sans les Américains, n'a Russes. Mais Hitler a dit à Bango non. De Gaulle a Timaka, Kumaka na réfugié, a réfugié à l'Eboto, na Congo Brazzaville. La Belge bayaka kovanda na Poma. Bamusus bakena Angleterre. Alors, maintenant la France crie à PC Makasi, avant terminer l'Amérique. Alors, on dit entre-temps, avant d'attaquer la Russie comme Bazali, Bananabango. Et notre danger, c'est la Russie. Au moins, pourquoi la zone de Bandewana? Et allaient pour le Congo. Et allaient pour le Congo parce que Tango, à Kabula Congo, Russie à Zanaka, Union soviétique. Mais Bandewana, la Russie a été la bête noire. Le coup d'Akubaka juré au communisme. Qui me dira que depuis ce temps, il y a un parti communiste au moins, conséquent. Maintenant, tu communes à Souka. Tu communes à Souka, parce que tu peux la table ronde, tu peux t'entendre la conférence, tu peux la moitié de à Kamouezali. Alors, là, on peut commis à un ennemi, il y a américain. Ce n'est pas guerre, guerre économique, c'est vrai guerre économique, mais qui va approcher le Congo? C'est lui, pour cette celle-là, qui sera proclamée comme la grande puissance. La commune a des ordres, le papa Sahel à lobby. Hier, la Toyota allemand, Angela Merkel, Babengani, des diplomates russes. Vous savez qu'on a un dingue macaron de l'autre. Si l'on a la Russie, si l'on a la Belgique, si l'on a la France, si l'on a la Berlin, quand elle a appelé, quand elle a ndako, ya Bismarck, na ndako, à Safrika Congo. Alors, c'est maintenant que papa, là, ma bandeau qu'on soit dans la bango. Les personnes qui ont été Macron, au moins, Macron, après, c'est la balise, on ne verra pas. Vous êtes un dans le boulot. Ah, vous, le Chinois, ne verra pas. Vous êtes un dans le boulot. Alors, dans d'autres parties de la bango, donc, dans le nazi, bango m'a vendu. Mais l'autre type, commentaire va dire, Emmanuel Macron, a depuis moi ma paix. Parce que tel là, Donald Trump, parce que j'ai un peu différent, d'abord même soyant. Voilà. Donc, parce que j'ai pourquoi avec totalité monté. Donc, on a aujourd'hui, on a bâti Macron, mais on a attaqué Trump. Donc, on a lobby, nous avons vu français. Je crois qu'on a accès, nous, à faire des droits. Il y a des gens qui ont continué en Amérique. Eza la vin, eza la fromage, soko na ko sala bino ndenge na sala ki ba chinois. Alors, on a ndenge makambo ezo ko tambula, mais wana nyonso parce que to komi na suka. Oui. On peut payer un PV à Congo et partir pour Sokola pour purifier ma belle anti-Congo et tamuli mokili mobimba. Ce n'est pas seulement la Congo. Et tamuli mokili mobimba. Mais papa m'a follow, na kanisi papa m'a follow yebi yango bien na prophétie, yang voulu ki mbango aloba yango ke ba pays oyo ko telemela peuple na ngai, oyo ko continuer ko telemela peuple na ngai, ba ko mona makambo na ko sala bango. Omoni te yebele ko kokisama. Oyo nous sommes vra ba ke bele ko kokisama. Continue. Tout à fait. Biso toza nango penza na tozokende nango penza na kokebi toza na calendrier toyebi ndenge nini tozokende yango na ubiso azo kopeta tolo mais bango moko il faut bandisika nous ne sommes pas émotionnels biso nde tokumi na moment oyo tozokozwa ngolo oyo ya monene qui va parce que tant monisco azokunda wana bango batotala comment l'OTAN parce que OTAN abatona comment pour sauter bakena Congo mais ils vont aller comment? Dans le monde,
nzela bakokota kuna. Alors, on a na kiti na wana ezalaki contexte international, na se quand même na national na moni makambo mingi eleki baconséquence ya baélection bayebisaka bino bokende baélection te, c'est déjà traité d'avance par ces anglo-saxons balingi bavanda sino bazalaki déjà préparé mpo bateye wana. Tala baconséquence ya lokuta ndenge ebandi kobuta mboma, c'est-à-dire crise constitutionnelle ya bainstitution ebandi baparlement nyonso basanté po esale comme national bazokobunda. Bon, d'abord élection epesi conséquence nini toke na province ya assemblée nationale ya Congo central. Congo central ekomi déstabilisé. D'abord monsieur Atou Matumwana, oui Matumwana, donc balongoli ye par motion azala lisusu na poste wana te. C'est-à-dire 24 députés bavote motion wana alongwa balongoli ye na poste na ye. Maintenant trouble ndenge nini ekoti kuna nani garde corps ya gouverneur je pense apetaki donc attentat esalami na kati ya parlement ya Babeti Massas. Babeti Massas, oui. Babeti Massas. Et puis, on va suspendre les séances. À 3 ans, et puis, ça va être à 12 heures. Ma camouflage, l'équipe, les a suspendus. Parlement national. Quand on a le Parlement national, et ça va qui vice-premier ministre. Je présume bien que Hazard, vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, je pense, parce qu'il s'agit, il y a Makambo, il y a un député national, Télémélier. On a Mantezola ou Mantezola. Mantezola, na Adrien Pompa, Télémélier. Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde. C'est un sujet contre la réhabilitation du gouvernement. Alors, dans petit vice-premier ministre de l'Intérieur, à 4 parlements, il y a Kinshasa. Alors, Janine Mabunda à suspendre. Donc, à suspendre séance à effet d'évacuer la député Moussouassan. Le monde ndenge déstabilisation à l'institution ndenge zoké. Peut-être le Premier ministre peut-être à démissionner, je ne sais pas, parce qu'ils ont non c'est Moïbi, ils ont les cas en absence. S'agissant, il y avait une inondation. Allô, papa Mafolo, namon papa Mafolo, quoi il moque. Voilà, bandeko, tous les en attendant papa Mafolo, ayako zonga, il y a solo été confusion côté. Est-ce que bandeko, les signes du temps, ils ont levé la binoni. Bino moko va bien à Congo. Oh, mon message qu'on a biso, nos abonnés, les signes du temps, il y a confusion et côté, na Europe, na Occident, na Poto, na Katia, Angleterre, entre Bango, grande puissance, et bébé Libango. Na mboka na biso sika baliaka, na Katia ba gouvernement, na province ya ba Congo, et bébé Libango, na Katia parlement. Na Kinshasa, confusé côté na Katia parlement. Ils ont levé la binonini. Ils ont terminé rien. Ah, bandeko, sur le terminé rien, ils ont regret. Ce qui moto, au début qu'il n'y a rien. En ce moment, aux gens qui ont là, surtout pour les jeunes, le mot a beaucoup fait. Natango yeb déjà que et baby et zata yo au téléma au revendiquer ba droit na yo et que to benga na bango sur au salito la likra le musu o la likra masanga o la likra lo yenge liwana yo et tikal mikolo et beliti yeba mo na le belo lelo. Alors papa follow si ça va penser na yo na information pardon information à souka ezalaki ba inondation ba donc prévoir ya eza ma sécurité
Papa Sayala utuko yetu sabino ndenge bakoko balubaka. Kongo elaka elamba ya sika. Il faut que le nom se koufa. Donc tokuta pewana. Bakoko ya mai batelemi. Batelemi bapedisa basolo ka nyonso ya ambongo. Po ambongo bato yebisa kibino bokende na stade ya martyr te. Ambongo ayaka na Rome na bakeneki na Vatican na Congo en miniature. Dans Matongi, Alobi, omnibus. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Rassembler et réconcilier. À vous rassembler banani, à vous réconcilier banani. À vous na moment où on a dit que nous sommes venus. Nous les obéta. Et donc, on soukula nyonso ya mbindo. Donc, on a toujours qu'il y a un peu de banda ko mosusu banyoka ke kubanda ko bima soki banguma ke kubanda ko bima et ko bima. Alors c'est ainsi que l'église catholique biso toujours peut sakata basigno mais amata kita yango moko libokanga mais pour prévenir bango biso to tia moto na église te pour faire la ligne ya violence te mais le coup la aussi to imisi mon perlekei église mikolozo koya. Bango moko bazwa mikanda na bango batomsi na la grande Babylone le représentant ya Lucifer na Vatican atomsa makamwana. S'agissant ya prêtre oyo soki maoyo mais aye ba prêtre mais eza mawa mingi bandeko na biso mingi bazo comprendre. Bon je peux comprendre que azali sangisa aza utututi ya kuna mais toyebi banani baza nsima banazi allemand na ba ONG na bango nyonso bango nde bato bazopelisa moto kote wana ezalaka bango nde basimi basango même makambo olobelaki ya mouvement ya bajene wana Filimbi na Lusha. Voilà, ce sont les Allemands, Caritas allemande, Croix-Rouge na ba ONG bango nde bato bazokufula moto bato wana bazala teke MONUSCO abima. O MONUSCO soki abimi tout esili église pe esili parce que présence ya MONUSCO ezali présence ya batuti bango afdel modai bango bayaka koaccompagner afdel bango bateke yayi un gouvernement jamais eu un gouvernement bazekaka na parlement Benga, MONUSCO ya kokengela biso na bitumbo ya biso akati. Jamais. C'est ça ma fille. Ya kobenga ba français, ya kokengela biso la France akobenga Portugal. Jamais. Alors, on dit le kuta na bango Jean-Pierre Lacroix, menteur que vous êtes. Nous ne sommes plus ceux que vous croyiez hier que ils vont sombrer devant le mensonge. Nous ne sommes pas émotionnels. C'est vous qui êtes pris par la peur. Parce qu'on va vous tuer. Si vous ne sortez pas, Jean-Pierre Lacroix, votre tête est mise déjà à prix. On n'a plus peur de vous. Vous devez sortir sciemment comme vous le voulez. Comme vous ne voulez pas, vous sortirez par la force. Ça, vous devez le savoir. Voilà, Papa Sayala, je parle dans la salle comme moi en vol. Il y a comme moi, ah bon, il y a petite, moi, mon na Sénat, na bango, ils ont quoi, lobby, une certaine Carole Agito, Aza élu présidente, il y a Ecofin. Ecofin, c'est-à-dire, un problème économico-financier. Bon, Baramoto, je ne sais pas ce qui Baramoto, il y a ce qui Baramoto, on a évité, Aza élu président de la commission des forces. C'est-à-dire, yende, alors que moi, je Janet Kanambe, donc on a Janet Kanambe, présidente de la défense et sécurité, il y a avis de défense, ce qu'on va parler en année pour éviter. François Mwamba a élu président, il y a PAJ. PAJ, c'est-à-dire politico-administrative et juridique. Makati ya Sénat. Voilà, tu vas d'informations na récoltaki na tchaki moi pembeni. Yango wana na junction maloba na kombo ya mvolosi kimbango ya mama Kipa Vita enge ta Papa Sayala.
Matondo, papa Mafolo, et voilà, président Nabango, Oyo, Burundi, Nakomo Alexis Tambo Momba, des criminels, Azali Wana, donc, ma bande de mafieux. Il faut croire à Batouana, non. Il faut mettre tout ce monde dehors. Bakosuka. Toko Kanga Bangona Maboko, préparons-nous. Il est temps ce maintenant. Toko Kanga Bangona Maboko, et to Bengara Bangona Beliko Congo. Bakomi affaibli. Bakomi affaibli, to yebi. Et voilà, bande rebelle bago bituna. Mais comment vous y êtes et comment Félix Tshilombo est arrivé là? Comment Félix Tshilombo est arrivé là? Parce que c'était bien étudié. Un plan Mokolo Wampombo. Ou étudié Kalobi. Pour les affaiblir, il faut louer un faible, un vaurien, un vaurien. Zoba, Moko. Oyo, Togo, Tchawana, mais va Congolais, va au monde dans un moto. Et pour contrôler. Et voilà le plan de Mokolo Wampombo à mettre en pratique. Et Hippolyte Kanambe, Andima Kango, et voilà ma récit, Félix Tshilombo là ne cherche pas loin. Donc, Nokia Congo numéro 1, et Mokolo Wampombo Vandi Nia, l'on dira Zate Toyebi, Mokolo Wampombo tient des enfants, Toyebi, Alexis Tango Mwamba, Toyebi Binononso, beaucoup échappé bisoté, et c'est bientôt. Bandeko, Bozwa Kabadres Kabango, Bobomba Kabadres Nabango na Kata Mikili, Asombanda Kwazana Ndago quelque part, na Kata Poto, Bozwa Ango Paul, Lobby, bako vivre au nan ba vivate bukaya ndenge tolobaka bukaya et voilà ba bandi déjà kotumba ba bien aéroport de Poya douane na kati aéroport et na kati aéroport eziki moto nanya tumbiango et pourquoi ba tumbiango donc il y a beaucoup de secrets là dedans ba yebi et le konde baza ko sala toza ko landra bango malembe et voilà encore Radio Ubwenge Radio Ubwenge na Congo Radio Bilongo Bengaka Radio Kapi Radio Ubwenge alors binini a accusé FARDC que oui effectivement on a vu les mêmes jours non avant la manifestation il y a tout le monde qui pick-up moko il y a l'armée nationale il y a l'armée nationale congolaise et il y a maintenant qui va manifestant et au Kitsabango na côté ba bâtiment ya MONUSCO et ça que tout au Kitsabango ba manifestant oh là là ah donc bango na bango bazako ozongo ba conflit côté na bango donc ça dit que MONUSCO a accusé que FARDC ben ko zo manifestant et ça ko tika bango boke nous attaquer boke nous tumba dépôt ya MONUSCO oh et dans l'entretemps tu as vu que ils ont été ensemble et ils ont travaillé ensemble pendant des décennies. On va travailler ensemble. Bango, Baïba, ensemble. FARDC, MONUSCO, tout ça. Voler, tuer, massacrer, génocide, nyonso, où les gars na Congo, MONUSCO était présent. FARDC était présent. FARDC, tout. Pour te dire que vrai FARDC est la qualité. FARDC est Tikala, où il y a tout. Voilà, ma découverte dans ce le Congo. Donc, on dit à tout ce monde, on s'en fout de vous. Bon, d'ailleurs, ma confusion, déjà, et ma nagi que beaucoup contre la confusion. Bino na bino, beaucoup bêta na masasi. Bande ko beaucoup quoi, bako be attaque boyo ka otao, o ba français na banani et bani ko beba et bako bunda. Et le quoi nga ba créer na Congo. Balkanisation nga ba créer na Congo. Balkanisation ko kota na OTAN. Balkanisation ko kota na l'Union européenne. Retenez cela. Retenez cela. Balkanisation na kati ya Union européenne. Balkanisation na kati ya OTAN. Parce qu'ils voulaient diviser le pays de Mvulu-Sikimba. Et Kozonge la bango awa. Un peu de temps, attendez. Bogoyo kango on dit papa makabaluba ki yango salminga yanganite. C'est pas moi, c'est Kimbango. Kimbango azako tomboka. Kimbango azako tomboka. On ne se va salayer. Pendant 30 ans, à Bombelaki Bango, Bako Zana trahi, Bako vivre au Kaya, Bako Monake, ah, mais ma bossana, Bako Kona Bango Basalaki, Voulouse qui Mbango Mabé, Bango ma bossana, Baye Bango ma bossana, mais à l'accès, moi, va film na Bango, il y a Prométhée qui Bango. À Prométhée qui Bango, maman qui parle vite à Prométhée qui Bango. À l'obi, Boko Mona, Bana Nangai, Boko Yoka, Oye Boko Mona, Babosana. Babosana te. Bayebi, mais wasara qui ya Satan. Satan ça comme tout makasi.
Mes chers amis, Satan zalaka mutuma kasi ya sakanati. Lokola diable, sataniste lokola oyo moto ba bengi lokola Kagame, Paul Kagame. Asili, Mayele Silie, il n'a plus de soldats. Il ne sait plus quoi faire. Mayele Silie, mais Azako Luka Karabo, Asal, Nasalani. Et quand moi chance na ye, akute na zoba buri lokola Felici logo, ado manipuler ye, mais asili. Ba soda na yoch, ba sokol bango. Voilà les amis qui sont ici, téléphone les allez à Kofongwama. Nous voulons vous alerter une chose. Bandeko bazana kati en France. Bandeko bazana kati à Lyon. Lyon, mboko a bengi Lyon, na kati en France. Boyo ke lokomo. Message quoi les bichou. Bandeko balobi papa, sauve milimo bandeko rayo. Il y a beaucoup parmi nous, bafifaka na kati à Lyon, Hollande. Vous êtes piégés na kati à Lyon. Il y a un monsieur qui se nomme Gabi. C'est un tout. Mais on ne comprend rien comment les Congolais, beaucoup de Zala, babouti, excusez-moi de vous le dire, jusqu'à tel niveau que, vous savez que yebate oyo trop bundana ba tumba, ba mingi na parmi bino ba finga ka Chilombo. Et Chilombo za zo ba zo ndenge na kena ba Rwanda na Kagame. Et Chilombo wanga na ka lobi no bitumbo tona na kate ko Congo, eza entre biso, eza ba Rwanda. Voilà. Pour rejoindre Chilombo. Et le lot, na kati ya Lyon, ba Congolais njokate, bazana bango ba vrai ba Kylian. Kylian numéro 1, le plus nombreux. Oyo, bazali ko kende pa ya un tout Rwandais na Congo ya Gabi. A Fongola un grand dépôt exotique. Azo livré. Bamboka nyonso Suisse, ane masba, mboka nyonso za kuna bazwa de pona bango epanayi. Il faut que nous sommes biloko na gros. Biloko na sommes na bino mingi et nous de pas moto wana. Imaginez-vous quelqu'un comme ça, oyo Kagame ayebi. Kagame ayebi. Moto wana mbongo azopo azalaki pare chauffeur ya bis. Mbongo azoka sala biloko botunité, asa mbongo wapi akoma na mbongo ebele ko dépôt. Plein des histoires à comme livré partout. Bon, toutes les questions, c'est bon, on va jouer. Toilette, takibino. Bandeko. Boké, banaba chauffeur, taximen. Oh, boza, comme on a même à Bruxelles partout. Yaba touti, boké, babaza, tous au service de Paul Kagame. Boyokate. Tous au yoka. Tous au loba. Bandeko, zokate. Yala bandeko, ba congolais. Plein. Bière. Chupa. Bière et pas ya nani et pas ya Rwandais. Bi azana de pomme nene Gabi nande kono so fon susu bazo teka masanga ba so ke kuno okuta ba congolais plein. Ah bana mama mais nazo yeba tende to te bino lisusu na moment oh boyebe nemi na bino za clair abomi dit plus de 18 millions de vos frères, de vos sœurs. Et bino boko no mitika susu et pas ya nani et pas ya Rwandais aspisa no masanga apesa bino po il paraît tipwana chantia ko sakanate. Oh so ke pane mama olingi nini ozana besoin carton makaya bu zwa ba ko futa tango ozui azo bazo leba dino bozana besoin nini ozana be zwa ya ko futa tango lingi ba kongole ba lingaka facilité wa plein ba bière ba nini plein bobi plein nini ya zana ngona Paul Kagame po asolola kana Paul Kagame kina Rwanda mais asala bino sembla ka koma congolais po alobaka lingala alobaka tout boyebite koma akomendo wana lera voyage bozaka na ye era bouja ke na solola na bango le staff na bango bozaka na ye bandeko s'il vous plaît ete ya bino eke boyeba ndeko wana te moto asali na kombo ya Kabi oyo asali na Lyon na 7e vers Saxe Gambetta vers Saxe Gambetta o aza koteka masanga biloko nyonso oyo ezowuta Madine Kigali et Kingakati bobina Kingakati il y a des fermes il y a des jardins o bazosala ba jus o basala ba mai o basala biloko olia ba pondu o azo fournir biloko partout ceux Kabila bike bato finga kaye bazana France bazana Lyon akosala nini tiela banka moi qu'un plus là dedans monsieur va quand que poison monsieur au lieu quand le confité monsieur ça n'a pas fait
retardé. Or, comme on après quelques temps, et bien qu'on rendre nous malades. Voilà, bandeko, s'il vous plaît, toye baka, toujours lié pas nani, toujours somme pas nani, toujours mela na nani, ngandango ya nani, boutique ngo ya nani, o la pena soma biloko. S'il vous plaît, to sauver ba vie, bo benga bandeko baza tout autour ya lion wana, bo kebisa bango, bo keba. Bokeba, bato ba pesa bango confiance. Balinga kabinote. Ba ebike na kati ya France na tout ça, bolinga Kagame te. Et Kagame a resala nini te. Boyebi akosala ba surprise de belé o bo vivre nango. S'il vous plaît bandeko, ete ya biso. Ete ya moko na biso, to benga na bandeko, to kebisa bandeko. Awa biso dali olaka mvuluzi, to aka pona ko sauver ba vie ya bandeko. Tuzo kebisa to bisa ebino bokeba na ba parcelle. Oye ba voisin na yo azanani. Lupango na zanani. On s'en fouta. Et donc, banda to bandeko lo batimo ba kufi. Bandeko bo ba kufi po ete baboya ko yokela biso. Voilà bandeko, la ligne est ouverte. Oyo nyonso alingi abenga po ete apesa oyo nyonso ayoki na oyo azana mona makanisi na ye balini baleto kisi no numéro ezawana ya kofungwama bo benga oyo nyonso alingi ko benga to pesi bino 15 minutes avant to silisa émission na biso, information na biso ya lelo. Maloba ombo kabino to tiele bino baline e programme wana bo benga po ete moko na moko abakisa oyo ya yebi na oyo manso tolobi na mokolo na lelo. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo to yaka wana wana koteya to teyana. To soba via bandeko balinga kabino te. Mokili mobimba mingi balinga kabino te bomwe makambu esalami na Congo soki nzambe te soki biso moko soki ngana yo na ndenge to mesana na biso ke Congolais aza très gentil Congolais aza faible Congolais bossa na vite ndenge balobi na réunion na bango. Les Congolais oublient vite, ne vous en faites pas, tokozongela makambu na biso calmement, ne brusquez pas, laissez du temps au temps, ils vont oublier. En 2006 et là on est salamaki MONUSCO et kataki na Brazzaville imiti bato na MONUSCO Brazzaville à la fin de compte bazongo malembe na yeba mutu moko te pendant l'élection weba comme lekaki non avec MONUSCO boyebi yango MONUSCO azonga na yeba ndenge na zongela et voilà balobi on a réunion na bango oui to botika bango bakobosana ils vont oublier et nous allons revenir, ne vous en faites pas. Wana ngaite munalobi bango moko balobi le bakuliste na bango et voilà vous avez des nouvelles avec vous boyebino moko nini boko sala. Voilà bandeko bana somme ekolo Congo na kanisi bandeko ba suggestion ezalité ou bien intervention ezalité. Voilà ekosenga ke to suka wana na mukona lelo to senga na bino abonnez-vous massivement sur notre chaîne TV Lolaka Yambuluzi Kimbangu. On vous demande tout le temps, recommandez à vos amis de s'abonner et partager nos émissions à tous les amis. Oyoyo yebi pour être tiré na radio de moko. Malgré baso tumbi sabiso, mais te tiré na moko. Peut que sauver ma vie ya biso ndoso. Voilà matondo na oyo nyuso alaki biso na mokolo na poko lelo to pesi rendez-vous na biso lobby pour na actualité na biso na 20h.